C'est-à-dire, awa, nous construire. Dans la coulée béton est tombé. Pour tomber la catastrophe, c'est à mon niveau. Normalement, il faut une logo. Moi, bloc, mon bloc. Miroir. Oui, bien sûr. Tout le monde Azali. Actuellement, il est concrétisé. Donc, il y a un lot de Mapao, un lot de Rato, on a des brosses, avec des bottes pour la photo. Tout ça, il faut révéler maintenant officiellement. Que désormais, chaque samedi, là, salon, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Les rêves ont été réalisés. Attendez, papa. Vous avez juste des promesses. Eh, mais c'est normal pour tout le monde. Ki balabala mosusu me aye osunga bana ya tantu ke bakoka kutu na kutia mopeto na kati ya balabala matondo mingi nzambe abakisa oyo merci. Ok, mpona kobakisa asepeli mingi awuti balabala mosusu te parce que c'est un Congolais. La corriger papa Charles dans ma phrase aza Congolais, c'est-à-dire apesi ba Congolais eloko oyo ekosala eloko ya motu ya kati ya Congo précisément na basi. Merci. Logo oyo na misu na bino nyonso parce que na minolo mutu atrabaka makasi awa tanto komona ye papa Dubai il travaille trop papa Dubai trop. Moi je vais bien dans être bon mentalement aussi biloko tango nanu na ndako ye nyonso comme ça vous travaillez na biloko yende mutu mpona nini koto kuna mai ekotonda ezoya koto oyo babongisa po ekota na bandako ya bato te mais ya mibale problème toza nango avant mai ekota komokota nini koza kokota te courant
SNEL aza na souci apesa biso me bakable aza nango te tolukaka tosala badémarche mokala bandeko moko bo papa asalaka démarche na papa afandi kuna mpo aboye kosalaka démarche bapesaka bango singa ya likolo na se ewumeli esali 200 ebandi kobeba siko toza na besoin soki yo oza na mwa pouvoir wana kokosunga biso na se tozwa 50 carré likolo oyo ya likolo tozwa 70 carré mpo tozala mwa malamu oso kopona yaya na ngai ata totie terase totie propriété ntango mai ekosila kuna tokozwango wapi makala saki 40 000 45 000 yango suka biso bamama na yo mpo toluka ta oseso démarche na SNEL mpo tozwa singa ya se eloko makasi mingi yaya na ngai singa 50 carré eza te meme honorable bandeko so bandeko na ngai ngai natalaka miso na mwana mke na mkola biso anga na valeur ozowa nanga papa problème eza nini soki bosungi biso na singa likolo kuna tomoni mpona suka 70 carré ekatanaka butu moi ndeko nanga mbala sufraka makasi mpona kobenga bango kolanda butu bainera alamukaka oyo ase ekoma mitoko 50 carré awa ezaka na dekao awa koseso démarche wana ya singa ya se koseso aliko me nga nayebi ke soki oke na SNEL bakolobake baza na susi ya kopesa biso singa me baza na possibilité te ekosenga nini noko alukela biso singa 50 carré ya se aluka 50 carré likolo asunga biso bamama toli ata mewe na bona nebie soki akozala makoki wana mpe nayebi ke azala makoki me makambo eza ebele akanisa biso place wana lokola ye tokotiele maboko ngai naza mama paka nayebi deja makambo ndenge ezoya liboso kuna me tokosunga ye tokotambusa sango ekoleka po mama nde moto atambusaka sango ekoleka ala papa ndenge atembi liboso awa po soki otie biso bamama tokodomine bango wana biso kozala desite tokopote malo bana mikie bajeune garçon tokopote yo papa tokopesa bango bango basala biso elongi tokopote Platini, y'a la brouette. Mwana sejina parce que on va prisonnier. Ah la question on voulait bien mal mon côté avec ma classe à soutenir moi je dois aller à ce voyage c'est pour ça les pour état de donner mbo cannabis et dans la propriété je suis là ya veni mbula soki ebeti basalite na mai nyonso eyeli biso na kati ya lupango ntango eyela biso na kati ya lupango na bandako bakoki te tozodinda moyen terase eza bouche moyen ya kosala salongo eza te bamateriel eza te eloko moko eza te lelo honorable Magloire aye amemi bino bamateriel mpona salongo eloko nini okoki koloba na ati akozeli bino lelo ata apose lelo eloko ya liboso na koloba nzambe apambola ye apambola akende liboso akontinue kosala eloko oyo ezala kaka te mpona baélection nde aye koluka kosala eloko ezala mpona baélection te ezala eloko moko akanisaka mpe ntango azozwaki bokonzi ayebaka mpe ifo nayeba mpe kosunga baninga mpo baninga wana nde basungaki ngai yango wana nga mpe nazwi élection nde na mati ezala mbala na ye ya liboso te ya suka mpe te akobaka na kosala eloko oyo biso bamama tozopambola ye akokende liboso akoba na kosala eloko ezala ya liboso te ya suka mpe te.
En cet instant-là, celle-là sera responsable d'elle, de son malheur, de son bonheur. Nous avons fait et je suis sûr que la population de Nantes va saisir cette opportunité, surtout pour rendre en charge. Nous allons bien évidemment se déployer dans les avenues parce que l'idée c'est le développement à la base. Nous allons avoir un développement à la base. C'est le développement le plus efficace. Une fois les avenues développées ou avancées, nous aurons des quartiers bien équipés. Et nous aurons des communes, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la République. Donc voilà notre présence. Merci. bandeko totoni bino botoni ndenge bosili koyamba biso liboso ya ba télévision na bino pona kopesa bino basangolo lenge to misana kopesa bino toyutaki kozwama liboso na balabala yi babengi tantu na commune ya Bandalunga na quartier Lingwala bipai wapi ndeko Magloire Landu amonisaki penza ki atondisamaki penza na pasi na mutema lolenge bandeko ya balabala wana bazali kozinda tango mvula ezali konoko na yango mokolo lelo ndeko Magloire Landu azalaki wana pona kopesa bango bayi pau grato Congo et puis de what babot pour se prendre en charge n'engé moko azali connu de la gemède en aidant les autres pour que baye bako tirer ba caniveau na bango lolenge ezali kotumisa bango a sika siko to belemi na quartier Mwanantumu et sika wapi ndeko Magloire azali kokende kotala lolenge misala ya botongi maya nie ndenge ezali kotambolama toyebi solo penza ete na l'histoire bisika wana maya nye babandona yango bongo uta mikoleleki baye mingi baleka bakoka kozwa solution mpona kosunga population na kwa wana te nde na mwa makoki moke oyo ndeko Magloire Landu akozalaka na yango esalaki epasi komona bandeko na ye bazali kovivre na solo oyo ezali kotungisama bango na basalite ezali kouta na prison centrale ya Makala nde na yango atiaki mwa libanga mpona kotonga nzela wana yango mokolo lelo tozali kobelema bisika wana mpona kotala évolution ya misala lolenge nini ya première partie ezali kokende mpe kolandela lisusu deuxième partie oyo kosala na yango tosengi na bino bozala toujours branché devant vos petits écrans mpona koyeba suite ndenge nini ezali kolekela. Merci. On filmera à monter dans
Yeah.